Alors na respect wana on a respect la vie na biso Koffi Olomide on a respect pe maman Mbiliabel et ko sala biso bien on a lokumu ya vie na biso tabulai ba me ko bomana eloko wana muta zo sala bato ba siriji wana est-ce que ko sala siriji ya Congo te ya mito bato Congo ezongo parce que soko za souple te okolo balika musu na media eza bien mais le Congolais a besoin ba vie na visibilité a comme c'est yango na ndenge mobo. Ouais, Mme Mbiliabel, elle fait partie. Les autres tickets, on a eu dans ma boko. Donc, quel que soit, en tout cas, vient à Koffi Olomide, oui, sans fanatique, n'anga pena linga mingi ve. En tout cas, et où ça biso bien moi message pour ma mère. T'es tout repé baloba pe kiza yote. Non, et puis mutaloba bongo comme on est ton top promo. Azap na vie nanga. Aloba bongo et puis tant ati alobi ango. Batindelinga ango, Nathalie ango, na bengi. Téléphone sona yambi auto nanga wana nani nabité oyebi numéro yango ebenga ko tout le temps ote nazo comprendre ngo bien teza nazo rappeler numéro ebi to rappeler ngo ndeni nabi c'est eza Odile Manzaka Odile ndeni nabité comment ko salir nga na vidéo abongo lobité na lobaki bien ebandi la vidéo il paraît sans quoi muto yebi kombo leki nanga la ndanga te ni kombo grand frère nanga pas poison Mobutu parce que aza artiste ya zalaki déjà mamuna ba rap depuis biso zaki ba miki azaki déjà aza premier rappeur sali rap na lingala en France c'est poison Mobutu bon ni tete quoi mutu muso awoye bateke donc ngala za muta mamambu ya ba TV ngana yaki TV nanga na wira muta yaki nanga na TV yango mona tambola ngana na wira donc lycée muta yaki nanga na TV za ko mone wira douleur et bandanga inerticien qui a réussi donc butu mon manga fona lela donc na la lasko tout droit donc so lali mopandi libele ko mopandi wana ko kufa la butu place wana sona komi wana même ngamona na ndako na lelaka voilà et puis tango wasisi osambela po nanga epsinga Odile yeba kende na sambeli bwenzamba oyoka biso soza ko ndima lobi oyoka bien je te jure près abenganga ezara ba 23h près abenganga ba 3h du matin atunga Odile ndeni na c'est près pasuki c'est qui et yeba te mais pasuka. Bonjour, bonsoir chers internautes, merci encore nakotala nabino nakozala nabino nakolinga nabino sur la vérité on est là ensemble. Et lelo na un plaisir makasi ya koyamba Odile Manzaka, la femme qui dérange. Non. Bonjour mon Odile. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonjour Nabatutu. Oyo ba kozwa chance à hôtel Abisso. D'émission lelo, c'est ma toute première fois. Pour nous na plateau balobela mingi banzele quoi bana basi balobela mingi bana basi et lelo Odile Manzaka pe donc je fais partie donc voilà merci infiniment à tout le monde balinganga mingi à commençant par le roi de la forêt merci infiniment maman Sideji Mampata maman na exaucé Gladi et merci à producteur Masai les producteurs par excellence et donc merci à maman Claudine Kinoa. On vous salue et merci infiniment à Naomi Kabambi. On te salue Kabambiskan. Merci Boni Basango ya la Liska Bardo. Ya Alain Power Sokoto le King. On te salue, bonne guérison à toi. John Wembo en Afrique du Sud ainsi que à Jean-Paul Mbouyamba. On vous salue. Merci beaucoup. En tout cas, merci à trop. Na Ujomona Odile Manzaka en vrai, en face, une femme. Bon, une femme, ngas ko na zana ba question fona tuna. Donc bo tenir nga regardé, yepe na yebike a tenir nga regardé, ezab ma mituna. Voilà. Oh batuna, oh ngape na mituna, oh non na zo réponse. Comme je me présente en face d'elle, je vais en profiter pour poser la question. Maman Odile. Ouais. Sko yo ndenge wana namba mabango boke belo bani de les rois de la forêt. Comment tu fais une femme hein porte-parole Yahweh Ratson, une femme. Pour yo peno bundela ngwe. Normalement ils aiment maman de ba mbel basa la route. Ba sankara, ouais, ba te belé basa la route. Mais yo siko ça la route avec amour. Dis-moi un peu, tu te sens comment? Non, c'est la détermination premièrement. Moi si fois à la plus que mobali pour na osala ngo bien. Déjà obiso to osala pété mobali osala ngo na pété te kobota déjà moto. Est-ce que tu es bien? Si. Il y a un koloba boy.
déjà au biso to ça na moi pete mobali ya osala ngote na kobota déjà moto donc obimisa moto na mokili izaka mwasi mutasala hango mwasi aza république mobimba oyo esenga kozalaka na mwasi moko akokoma pe Congo mobimba so bazwi mwasi moko na mobali moko mwasi ya mayele voilà mwasi ya mayele so bazwi mwasi moko ya mayele na mobali moko ataza mayele ou pas baketia bango na mboka moko ezalaka na bato te ezalaka na zamba baosala mokili mosusu. Cela veut dire mwasi des fois mais ma charge koleka même na mobali parce que mwasi c'est l'ensemble à tout yango kozala mwasi eza na nzoto te na elobelité ne lambate c'est la premièrement la tête risque ya mwasi ponanga pour rater kosala mamboyo oyo kozala important puis détermination ya likambo linga sala eza tanga bandi obimela masanga ngana sepelaka na mwasi amelaka masanga te parce que masanga eza eloko oyo lekoki kosalisa moto makambo ya kanai te en l'occurrence okomela okomi place moko bosani elo oningo osala nalingaka mwasi azala motu ezala mobimba nga mpona sala makambo na osala lelo bafélicitation et tout peut-être nga nayebi ke non nasali eloko te e nazobongamaka mpona kobanda kosala et c'est parce que depuis nabotama na nalangwa te donc cela veut dire je suis chaque fois na balebele ya koraisonner nini na osala lobi c'est là au monde qui nasala mamdenge mona batu tout j'ai fait on nasalara ezara surprise pona batu mais c'est pesara batu. Il y a des fois tu peux faire quelque chose oh yo moko bundeli parce que c'est la tête qui joue tout mutu ndem te permettre de sala mambutu mais koko calculer le monde na mutu pour bimisango batu ba sepela et super chaber mais c'est que moi je pense et puis on a calculé tant de fois pour na memela batu ezalaka o batu ba sepelara cela veut dire mutu nanga na mai sangani na koka yango moninga loba na sala kuti nanga komona koka mai na koka eza koka mai donc réflexion nanga vraiment ezara mobimba et puis nazara temps vraiment ça likambo na lingi et puis je fais ça avec beaucoup d'amour et puis na volonté pour comme sanga place au nazali c'est un peu ça. Est-ce que toi qui est bien? Ok moi bien merci. Si qu'on a lobby est-ce que yebe ndongo zoloba wana pena mwasi si mwasi mo avandi ayoki yo bien ega pe akopi o comprendre. Ouais, moi si moi comprendre était eza o eza même game nangati mais vraiment si on comprendre ni ninga nazali pe ni nazoloba voilà bien osama condor moi de le na na style moi si nzambe vraiment si on kenda ngambale belé na barté on comprendre mamni na oloba o amona na rapé trop té na kata batu amona na ka so aza pena na musala osala on comprend ni CP amboka oloba si ko tamo ba wana pena boy masanga te diamba te lote mais so mutu fa loba po azile loko mo isala po ya lobeza première erreur sala mutako loba te po famila masanga to diamba parce que so ezate se ko loba te biso za pena iné donc nga pena na loba boye mais sans drink quoi okate na sala kuti nanga mo pona za pena perte te kokamai donc eza pena question parce que za batu nsonde nzamba roya ero zo biso to kene lola to place au chabiso batu nsonde nzamba to na bango lote ya lo pasteur na biso to za rane a pasteur passa nanga nani kombo kimi muke passa bozaki na voilà Terminator tu vois qu'il y a tellement de namutu na komba pasta Terminator je te salue là où vous êtes merci infiniment tous les fanatiques de Wenge balobi nanga boy na comme c'est le message pasta Terminator oh message est na club des stars et puis na tous les groupes WhatsApp ya Wenge musique à maison mère balobi boy okomela bango efrado la fraîcheur katelanga parti oyo eza message oboloba na pesa pasta balobi boye o expliquer bango Alex Antima yepe a faire partir na bato balobi et puis balobi na ebisa yo okomela bango to ebisa bango église nous za wapi balingi bayo ndo sangana siko na yo sekate pasta za misika sa si ba dégâts ndoka pasta ko bina bongo na ebite quoi. Quelle volonté à mouki ndengwana donc ba ange tout bazaki aux anges quoi ba ange ba sepel na dans sa pasta faut sentir phénomène en mbote na mutabina kolika pasta te ya mo na chaki 500 euros mutakobina kolika pasta ya kozati siko na zwamite donc voilà et né na nda oluba tant nzamba oyo ozwa biso to kende lola nga nzamba otu na nga question mo poza ba tumsete ba pasteur Terminator nzamba ya loka otu nita kota mamo lola et puis côté bandele pour ça pena mona nzambe et pas ebo détecter que oui raza mona nzambe ya munene donc nzamba otu nanga odile oh
nemenataki bilo tu na mokilo simbaki lo te na oyebisi na melai koka na mai basangisa kuti na koka mai atuna ta question ko siko na tunia voilà on natali po baloba ke yo tikala koto poza ina zemi siko zemi ngo posana te zonga sima olongola kyango avortaka to ezandeni non et puis mutaloba bongo ko mone tonton promo aza pena vie nanga aloba bongo et puis tant ati alobi yango batindelinga yango natali yango na bengi téléphone sona yambi atunanga wana nani nabite oyebi numéro yango ebenga ko tout le temps ote nazo comprendre yango bien te zela nazo rappeler numéro ebi te rappeler yango ndeni nabisi eza Odile Manzaka Odile ndeni nabite comment ko salir nga na vidéo abongo lobite nalobaki bien ebandi la vidéo il paraît yebisanga siko il paraît osambela ondeni nie tant que loba il paraît siko yebisanga to sa question il paraît donc ils avaient manière ya il paraît zarabongo donc tu siko to zaka non na il paraît que na za na siko zemi obabambela ki wana donc papa za kasi yango il paraît ngote siko nde eza il paraît to yeba odete ko décortiquer ngondeni parce que c'est eza il paraît ki balobi na za zemi yemo alobi aloba il paraît donc il paraît ça reste vérifié donc c'est que sous-bassement nango eza parce que j'ose poser cette question là siko dit andeni partenaire andeni donc côté mo boye ozara no gwin eza côté mo boza moi si toza pour ne pas citer bah non mususu quoi au comprendre question là ou bien non sans toi à l'aise donc siko ba bi ozara lele toza vraiment femme moi si donc dès to vandi non dès to sula no boyo kanso linga na kibo moi si to lenga la kibolele non ndeyo zalele ndinga pe na zati donc mukolo yo koma mwasi okoma comprendre que basi bazala bonga pe na komi mwasi te est-ce que to kende bien donc cela veut dire yo lenga la kibo mwasi te donc ndengo za mwasi nga pe na mwasi yo pe no za rapenda mutu pe no défendre pe no inde pe na so mona papa non menga na yaki na TV pona ya na famille te voilà même l'école to mema famille te to goza pe école moko tant so petit mko ba en classe to iba peteke mona no ko tanga na deuxième mona kinga na tanga na troisième yango basala imuta tanga na place ya mutu te basala pe mutu sa na place ya mutu te quel que soit boza famille mutu na mutu fosa le loko yo lingi nga na kosa mambo o batu tu basala raté na kosa pe makampo batu balingi na sala bongo tete nga na yaki na media o moteti lelo nazaka na mutema pasi nde bafinga mwana nga na internet parce que na yaki ne na média te na maman nanga kufa ba finga na internet mais pour nanga e kontaka ba libérer pour na défendre les rois de la forêt donc nga na yaki na média nga moko c'est que mko na otika média ka nga moko na yaki na mwana te na papa te na maman te preuve année batu ba yebita msoleki nanga la nanga te peut-être bato ba mona bona ba TikTok parce que biso tout ba minene moko tout za pembe tout ba taille moko muta ko détecter que oh elongo dile mais sans quoi muta yebi kombo leki nanga la nanga te ni comme grand frère nanga pas poison Mobutu parce que aza artiste ya zalaki déjà mamuna ba rap depuis biso zaki ba miki azaki déjà aza premier rappeur sali rap na lingala na France c'est poison Mobutu bon ni tete quoi mutu muso awoye ba teke donc ngala za mutaba mambu ya ba TV ngana yaki TV nanga na wira mutayaki nanga na TV yango mona tambola nga na wira donc le sem mutayaki nanga na TV za ko mone wira donc so lingo tu nanga otuna mambo logo donc otuna mambo papa na bana te na ba mama te donc parle-moi de wira ensemble voilà otuna parce que lelo tam susu na ndenga ki bo mwasi babi est-ce que mwasi oyo boya zala ka peme na wira team comme so tam sa nga benda ko ta mama pataye azo place parce que vraiment yo pena so ki défense penza alors le karakot na ba mibali encore limite encore comme un peu désagréable biso na bokesa na biso inceste sala marate bokesa on est sala mamba ndingo na bino boyibi bango ngazaki na wera boyite na laki mwa muke donc na na mwana ya wera na mwana ya ndako donc ngaso moni papa biso kaso de to ba age moko na ko benge pe yaya donc na na mwana ndako donc wera yebi combien de fois yo ka passe na ngaso na beli moni ngane na za bono na sali loko te pona wenge musique maison mère pona le roi de la forêt naza non na be bandeli kaka parce que na yobaki lelo drapeau toza nango o eza logo nanga c'est moi logo pona wera na bosa na kanini nazali parce que le roi de la forêt ozo mono yo aza monene makasi mais lelo na témoignera yango moni pasteur wana na comprendre penda que non
apena mutanzambe solo pour détecter que l'homme qui oui raza mona nzambe ya munene elinkolo babo ya pa chopanda je te sali là où vous êtes na deuxième muke na vante pe bateau balandaka biso ya pa chopanda bambote na yo posa dom na lille est-ce que to kende bien na peso pe mbote et pourquoi pas hein na moni maître Tani Diaka le maître le plus pesé de sa génération on vous salue Patrick Kabambi bambote na yo yebi merci beaucoup donc ngana belai gravement na lobeloko peut-être non na lobaki ngote na meko solon lelo posa émission bana basi bo tenir regarder parce que bata wengi bazara so moi question moi do dans le ko koleka suku na te ndo bazara na ba réponse na mo ba balinga raté pour pe na bango basa sebilo wande ngwana bana kanda David Mabe pour la question donc mais ça fait du bien de parler de foi tout ça dans contexte musique ngo mais to beti to décortiquer to bimamuke par rapport kota ba maman pe air moko boy to sunga quoi voilà pourquoi na linga le roi de la forêt mingi et puis na rebaki ça kolinga mingi le roi de la forêt moni épée wa simbi pona nga ezo compter belé mbale belé na vie nanga na mona ndire azo bomba nga na si ali bende oyo donc pourquoi parce que na uta obela gravement malade na kin na ça qui 2 mois na banda obimate na kena même pas ba rep après jour mususu après abenga lobi allo dile maître ninja ebisinga ki oza gravement malade donc dès to sola na olo bobe les ana ngana kanza likolo keza malade vraiment ngabi ouais président ko même pas au téléma parce que na ki libele o moko ko même mulaya lokwa ndako ba voisin donc na ko mais ça tonge na libele o mo mukuse o mo mulaya maintenant fayi papa biso aluka mutu moko sa isanga aki oluka oncle donc bengi oncle abandai ayaki pe ko traiter jour albosa ya moninga epsinga 11 personnes basangeli yo moko bonga banda na botama na yebi zekete na yebi ndako nganga te na yebi ka ki mama bisa kufa na bible na maboko na yebi ka prière quoi après epsinga 11 personnes basangeli yo tie mutu na se mais loko yebi ki so motema malamu donc cela veut dire mabola musalara ikenda na maite bundelaka yo donc yango ndezo bundela so ibola muté nozate ayebisi papa biso après ayebisinga lobi aroya pour traiter nga du coup na bengi prise na yebisi prise alobi non il faut que nebo qui n'est pas walesa pasteur walesa na pesi mbote yoka bien to telemi nga na papi ka kol se bondo ya machine oh lelo batu bayeba te pourquoi na bolingo mingi pas grand frère wana na moi sine linda énergie na pesi mbote mama na chilo nazara na bolingo mingi na famille wana parce que baza lokwa ba deuxième famille nanga o nazwa oyo ya lokwa na héritier oyo zalara na ko lobele na TVT mais so na problème na bengi ouais so na problème na bengi ba mo fo na zo solution comme nanga wana et puis la plupart des attentes so mbongo mo do senge yo mo na ndeze belé mais pas ne koma muke pour dile donc présent lui faut que pas walesa ka lelo na buto abo okola la te faut que pas walesa pour na esa ke makambo oncle mona ki wana après na bengi yama presse pas bengi ya benga mama dit le presse benga bi photo que pas pasteur walesa ngana c'est OK lelo na mincho na ko raté c'est que photo que lobi na tongo o lobi na 6h na zo déjà ngana lala na butu te na lala ka na tongo mais comme il difficile pour na lala même na butu donc na comme douleur e bandanga inerte 5h ici donc butu mo manga fona lela même na nina ki kota douche fona simba libele mo ba voisin na moko o abiso na kina na douche na se soulager pour na yoko so donc na lala asko tout droit donc so lali mo pandi libele ko mo pandi wana ko kufa na butu donc faut lala simbi ngo boyete le maboyete la ba voilà j'ai souffert vraiment et après na 6h ya matiki mbetu na ye linda patika lina mbetu ya matelem na 6h pour aoya ozwa inconnu moko boye mwana moko ya bato misusu ndeko ya bato misusu mais lui à se permettre mutuka wana kotika bana na classe mais bazwa taxi pour ngana aketika ngana na église tu peux imaginer ça yango bato ba comprendre te pourquoi on dit le naka on dit la linga ka kol mi pourquoi pour na nini parce que eza na ba souvenir mususu o na otala wana mutu akoko assister nga bongo ko zala ti à part peut-être mutu na moni mama biso ndo yebisanga liboko simbeli nzete yango bomela nyoka voilà ya ma foi ozonga na 6h to kepa walesa et puis ndenga ozonga na yebite ya mana mona to kiti abimisi ba veste ba biloko azala nango cela veut dire a opesa no libonza moko boy po baya pe ba recevoir nga mais wana nga na yebite kiza bongo
mais ya sali yango na ndenge na ye na volonté parce que bango na ba prise bato ba fréquenta ba sambela kuna nga na kinda nga kuna te na mona bimisi ba veste bani na sac mais nga na ki tellement bâti j'étais vraiment na ndenge moko na mona flou mais pas c'est l'équipe douleur et l'équipe tout abimisa pesi prophète moko mbo kinga za wana et puis fallait ki a so non a prier lenga alobi même makambo oncle wana papa yaki na ya lobaki abi même abi nombre ka oncle alobaki 11 personnes et puis mam ka oncle alobaki ke bolamu nanga muteye bundelanga ekotelanga ayisi yama ina fukami yama tele mupandi prière et parce qu'on a moko fukama ça dodan mina fukama pas c'est oko fukama wana kondor ya te ebuka naka wana piti bulu kute sila kande ya osila na douleur et ya rate na fukama pasteur Telibo mona dionginga nga penza kaka yo ya osa nini nzoto batu comme senge bela yo yebisa nzoto wana ni pasteur prier lenga après yebsinga non preza bengi déjà pasteur Walesa il faut recevoir bino lobby ya mayoti kanga na koti lobby sous na tongo 7h ya mai wana bana faut ba ki classe na mutuka ne yo zonga mais mère linda permettre mobile na telema na mbetu pona yo ça la service wana na mutu moko soi-disant. Est-ce que tu es bien? Ya ma 7h azunga toki pa Walesa, pasteur Walesa. To côté na maman Angèle que je salue, merci beaucoup. Dès que ma mère Angèle a moninga après lobi mambo aloba ki zaki bien ponanga, ka hotel sa mama mutema on ya malamu ndenge zalaka, abisinga continuer bongo. Yango e robatelo ti lobi même na génération na yo. Oza mutema moko ya mawa na yebise oui ngana eza ndenge nanga kombo nanga ntona mutamawa donc il faut na souffrir pour na batu misoso donc je dois souffrir pour les autres abia ok pasteur Walesa pa moni apesinga pe mbote maman Angèle na umela ekutute akotinga na chambre mo wana a prier na garçon mo azaki ba prier lenga après talinga na ebite so fala loba nini maloba makamsu na kakol ayibsanga pete après nazimbongo na pesa le biti biso tozo mbongo te naki pasteur Walesa chelinga libonga mninga Walesa chelanga yo chela ope ngana ba chelanga ya mo batu ba konfona mamna sala ate uta wa vina uta na mai nana ba onction belé pasteur Walesa chelinga liboko pa pesi so rendez-vous ya okekutana naye jour tokekutana naye wana douleur eza nango kaka et dimna ki muke et douleur eza non parce que malade se multiplier ki comme makambe belé donc comme qui donc compliqué pour na beta mama solé belé te après oncle ayeroya aye na kisimo fala pakola nga wana combien de temps après prière wana to keneka na ba une semaine nga déjà malade beti de 2 mois to keneka ba une semaine après oncle atango aye na ba kisimo ya kopakola et tout ali fallait to ke siko ko mona siko so Walesa na rendez-vous du somososo to ken église wana ko église to matiti le kolisa za ikanga na kakolo wana ta batamukili balinga bakabolelo ko ba eza ekabola mable est-ce que zo ka sacrifice wana kakola o se sacrifier wana père na biso lali na bandal grand frère nanga na landa aza na épée quand tiens nanga mukolo yaki alba mi manga na hôpital ya linga hôpital mo za na limité wana ya batu ya moi riche bango bakenda kuna mais ta kakola o mi manga l'église donc cela veut dire ça bon pourquoi parce que ça a besoin zala vous comprenez donc pour ça neza ata okata pongi mais yo zala nano donc baloba bango wana baza batabakisi bakena église c'est ça yango mam na lobo na loba ngoti nazo définir parce que lobi ke makambo awera na kota ka corps et âme donc dans l'accent pena ki na linga awera voilà yango nazo l'accent makambo place oyo ozo comprendre que son avant na raisonner faut ba bomanga awera tikala voilà après toko kuta parce que Walesa to mati likolo toko mesika zalaki amoni bisa pesinga mbote apesika kol mbote après ngana pousse pembe nae na vandi na kiti ka kol pa vandi pasteur Walesa fandi avec dans la titi da mutana ka ta retraite après tuninga lobi yo sambelaka na bisa na sambela makasi ya matali ngai abo sambela makasi ngabi oui abi so sambela makasi mais balinga ba mikaka ota na ebisi boye nabi nzambe kutu azaki Yesu azaki mwana nzambe me ba mikaki ye ba ebisaki kuya na se po biloko nyonso koma ya biso ya bino ya yo bon pourquoi pas biso ba oyo tozaka ko mikaki bon nzambe après alobi oyo akoka koloba et pas ben kakola yebisi tant obimi ya ma yebisinga pourquoi yo yebisi pasteur Walesa ki osambela makasi fallait pour loba bongo na yebisi oyebi te nini onga na lobi eza très musika mingi makambo nga na lobi voilà pour na osambela muta osambela eza rapport banda ekalate
muta osambela pe lelo asambeli makasi est-ce que donc est bien o place ngaza do ba amen ko amen kosambela ba umela na osambela te ba umela pe basala na pe l'autre voilà kosambela umela te nzamba kosala mutu guérison pe miracle na mukolo moko kaka donc kosambela eza premièrement eza kondima la foi o baba kondima na ndimi ke na obika nde yango na babenga prière donc osambelaka siko nzamba kokisima nyonso bando senga parce que oza na kondima mais kosambela une année to 2 ans to kokoma umeli kosambela mais so oza na kondima te o comprendre que prière ezo umela nde na expliquer yama yango na yebisi na sambela makasi pour kosambela ngi bandika nde to telemi boye makasi nango yango après il fallait prise karaya maître ninja ko na ndako abisinga odile prise oya awa ngabi se prise azoya bi wana kichasa prise azoya abi oui prise azoya ngabi lelo jeudi jour à répéter au limbata habité azoya maître ninja va na lali na divan parce que j'ai dormi kanandola la sima bobo maître ninja vandi kota mutu ya kiti parce que bango ba apela ba grand frère nanga donc ba tokoma loko la famille parce que nga na okola bango ba omona donc nga ko tuki kondo kundiza la rate kuna pina so alobi likambo yoki mba moko il y a des fois so na sala eloko mona ata CG na so kata po batinde na bamona te donc c'est vraiment la famille et puis bango ba na sengo yoza leki na bango ndeko na mo loko bile manzaka voilà après maître ninja vandi na mutu na ya kiti wana et ya makoti ya makoti ninja ndeni oza o naza après azoya ye mama après azoya donc ndiye biso nyonso to yebeki après ndeni ya du coup na moni présence Sami akoti tant na moni dia présence Sami na yebiki présence ye na moni Bonheur Maboka il est très efficace bon séjour à Belgique na moni 2 mètres mo bakoti 3 mètres mo bakota ki wana anariga et puis présence ye okota na ndako après akoti atalinda ku mobimba après yebisinga odile ndeni yo kolala na seboye obiteke kolala na seboye eza lokola nga na ondima yo ko ondima te kolala na se ngabi président obela ayesi bango nyonso biso to fukama mon Dieu mette moi nga na bika pona ndimaki nga kuna prière eza ya makasi nga siko ezaka ya dodani nga prière eza ya dodani siko kuna prière ezali yango mama na obetelo po mama mama na obeta oyo nakoloba te so nakosi nzamba sala nga boye voilà siko po nzambe te bato ebele baloba bongo akoyiba akati lai nzamba boma ngai na tongo abomo bongo te nzambe jamais akoboma mutu avant to après mokolo atie lai nzambe abomoka mokolo oyo atiaki yo okufa mais okufa nde na ndenge mabe nde omona mutu mosusu akufi na opolele kasi alobaka akosaka maloba est ce que tokende bien kondo 13 akufi muna opolele akufi bopwani po bato mosusu bakufa bamuna kokanga po ani akufi muna opolele kasi po akosaka ayibaka lobi nzamba bomaka na tongo me nzamba obomota mokolo kokufa nde liwana oyo bano bangisa bana omoni mutu mosusu akufi alobi eloko te kasi nzamba abongiselaka ye mokolo kokufa liwana ifo ezala na dega ebetaka lisolo après ye akufa kutu muna opolele kasi po manka nzambe respect voilà donc ngasi ko wana oloba natie nzambe ka témoin na oyo nazosolola okokanga te vas-y maman est-ce que toke bien toke bien masolo masolo bien yange babi bo osala bien obike so kondo oloba baloba mingi te osala bien émission moi bien pena na sepeli fort donc kondo faut s'exprimer boye c'est bon donc après ça biso to fukama ça fait quand zaki olala ba maître ninja bayama batutu bafukama presa bando sambela asambela lobele nzambe makambo ebele parce que c'était celle qui doit ba 1 heure quelque ya prière ya fukama simbi mesandenga na simbi boinga maintenant na lali bango tout ban seklinga ya fukama maître amoka zaki ana lobi boy était prêt à lobi abi nzambe lelo na musique oyo bato babosa na place muta uti na moto bato babosa na ki yo muto sala liwa yo muto sala moto kozwa muto air olingi mais na nimi na lingi teza la air odila za na maboko nanga baliwa ya marque boy to problème wa monene parce que na kolandisama mutu normal akobela na niveau bote po libele komenga mulayi lokanda ba voisin donc moko pena ya mulayi tina robe tengami nga pena zo mona pena ke libele tengama ke omoni presa simbi flash atango boy po po la sabatuke potanga aussi sa flash kozonga pour la sabatuke ne bochaka odile boye ngasi kona simbi na flash eza signification pitbull jamali ya mwana lichombe
Donc, flèche, ça a une signification par rapport à l'bélé que n'est-ce pas. Tenga makasiko presa yo la zongo te et loko tenga makezara flèche. Donc la flèche me tenga ma ou bien épée. Pose épée. Donc épée ça pour na rokata. Mais libéla me te tenga mate. Voilà, pour na suka ozonga sa otudu ezonga. Ya ngomo pa zonga saka. Pose asambela binzambe. Ata soke kozala pour na kondima na biso. Toboyi ekomaki yo po azala na wira. Na oka pasi po azala na wira. Na lingi mono abika. Maman maître moi zaka na binzambe wira pena mutatoni saka bate bele boy. Ya solo wana penza. Lelo afuka mina kata ndako. Ayokisa masoni. Maître ngo na kombo ekimanga mirozonga. Obi nga mona fongola lisu na tali maître ngo na oka pasi susu na tali prise. Tena lingake mingi na ne loko PCT. Naza nanga ne loko PCT. Bolingo ya pesanga. Eleki combien de fois na évité soni mutuni na ko comparer nango. Je l'aime beaucoup. Donc na place il y a donc Nzamba a orienté ki mutu moko na nzela na ngaza la kombo na ewira. Donc il a fait beaucoup de moi. Asali mingi et puis place nazale auto sola c'est grâce à lui. Voilà donc c'est mon père. Yazap na papa aza tout pour nanga. Je manque de mots. Il y a des fois na moni fona kabele mbongo. Pour na moni loko PCT. Oma mutu msabi we kaza millionnaire pour na bino pour nanga fona pese ndambu na nango parce que na moni loko na pesa été. Donc Nzamba sala effort yaza na souffle de vinga pe naza nango mais quand même le quoi to mona na to l'accent amour vrai. Donc on a linga que de vrai et puis presa ebi ki na linga que de vrai. C'est ça qui na kota na po ya mambutu donc na ebité air nini fona raisonner et puis Nyo surtout donc ce va toucher yo tu es là. Non, mais je réponds pas aussi à tout le monde pour na protéger les rois de la forêt. Et là, par exemple, la page moro ebimi lelo, bakolo ba page jona ba na yebi bango pena et puis bango mo pe ba miyebi. Ba page jona baza masqué na kombo ya batu misusu. Donc ça batu misusu o balinga relation wera na batu te. O balinga toujours wera za na ba problème na batu. Ba créer ngo po bati la biso banzube na nzela ba yebike so batie bongo de ba sa ba publication wera na ndinga mabe. Biso to kokota sko na ben wana ya distraction pour te désorienter batu le 18 octobre ba somba billet. Or, place nga naza, nga moko naza muta soubassement, naza pena condor, mutu ya butu, mutu ya maramutu, main noire sous en même temps. Donc, fona kota na nenga soubassement na eba qu'est-ce qui se passe. Après, tiko, na yeko raisonner, tant que kotara toke na visite na ING Arena, na Belgique, page moko fongo maka, et puis c'est l'Arabie Saoudite to beta kuna. Donc, ba fanatique à maison mère so ba ozonga ne loko wana ba comprendre ba kolo ba page ba vrai ba page wana eza banane. Donc, ça pena bateau biso to kanisa te. Donc biso to ke nota ING Arena page moko la moko na tongo mama bu etila biso date to beta na ING Arena nga za ke toné na yaka na même na TV na bi page oboteli biso date to beta ING Arena bino bo ke beta batu bayebi page wana na bokestra na bango. En tout cas ngai na lia mona match ombete so za besoin guerre na wira te tsanjoko na roya nanga et puis njoko ngo faut les 19 parce que les 18 des événements batu ba ozela ba yo kanga na lobaka na promotion. Batu ba ozila ngate ba yokanga na otaki batu na kota na glissement on a dit. Donc ngai il faut na ça elo mo za récit total. Donc na we ça elo on a divagation te. Donc on comprend que tant événement izalara toujours faut boye baba piège à mike elinga izanga raté. C'est qu'on a temps normal ngana répondra batu tout te. Donc ça elo msuna kota na ndenge na soubassement nango omona donc guerre ngo pese ngobi manango ya divagation. En tout cas batu basa bongo ba sa ba page on ba bata manase ya batu. En tout cas boye ba ki simbité. Donc mawatro pour comprendre que ils a pratiquement impossible au soloane makamwa masi sans pour autant a vraiment englobé papa na. Donc beaucoup boyango ils a pratiquement impossible pour déjà ça mutumo déjà mutaba soubassement mutaba donc ça moi passe pas que nango bien. Donc c'est vraiment difficile. Mais il y a pas wenge ça, il y a pas Odile Manzaka sans wenge. Il y a pas Odile Manzaka sans wera. Il y a toujours des Weranson pour Odile Azala Odile c'est Weranson. Donc yo ka ke wera aza grand formateur signification nango yeyo. Donc on comprend que dit les mots d'alinéa mais aujourd'hui c'est un condor 13. Na linga yemo presa benganga pitbull. Non, presa benganga condor 13. Ouais, CPI.
après avec un CPI. Donc c'est ça, yango lo na banda oloba. Je réponds pas tout le monde. Natal rappelle au mususu na ko répondre, na mususu na ko répondre te pour pesa kilo ya le roi de la forêt. Donc na ko ya teka ke pour naza odil manzaka non. Lobi peut-être mambosa peut-être les akité le mambosa les a tellement belé. Le toza producteur Masai oyo toza na ye, oyo tozo azo accompagner musalo biso to sala déjà, oyo azo na zo miser a ocha mbongo na ye pour na musala. Donc on a besoin réciter à la totale et puis réciter à la bien. Bato boz la biso na ba promotion, ya onde bato batala na ndako. Bato batala biso ba lingate ba ye ba ko dila lati lamba couleur bleu nion, baza besoin promotion et comme na niveau nini. Bo orienter bato ba ki ba somba ba billet na Finac parce que to fongola déjà billetterie ouvert, bato ba ki ne ba somba penda ba billet, ba resomba donc ba tana nzungu, nde to lo ba slogeza somba billet tana nzungu mekola mbati. Donc parole yo. Non, Romona jamais mutuloko langa. Pété. Eh ouais, mutuloko langa ozalaka te nzamba stika osala bato mibali ndenga moko. C'est ça alors la tant que femme, qu'est-ce que tu fais? Non, tant non la tant que femme, qu'est-ce que je fais? Na bandi maman ko tala nini we rat poster. Ponga pena reposter. Donc non mamba wera na so papa. Donc nena za boeso na la muki eloko liboso na bana mamba wera. Donc faut na kota na plateforme à téléchargement les rois de la forêt na yeba poster nini ya sika ponga pena zwango na reposter batu na ngape ba mona yango. Voilà. Donc eloko na banda yango wana. Après na ye na TV boni na yo na horizonner lobby R na aussi ça na horizonner lobby na kolia et puis na bando tala ma mususu pembeni. C'est pas pembeni, il y a mon copain, moi. Ouais, mon copain a ozanga te azalaka na ye. Ah donc azali. Ouais, a ozanga te. Na siseli comme nando lobate R le roi de la forêt Sambeli. Voilà, R le roi de la forêt mais toko que ouais. Voilà. On comprend que ozam tamaele hein. Bon bat ba loba ba komyo na c'est madame tika ya silisa. Bango ba sangala te. Assisité kata. Tu vois que moi et toi c'est génial, j'ai beaucoup aimé donc na c'est pas une émission nga mona lingi yango. Donc on comprend que todo solo là n'attend normal parce que neto ya raboué toujours ya guerre. Toujours yo poser une question na s'exprimer devant batou ba comprendre ni o yo poser nga. Tu vois yo poser nga tam selo moi muke mais nga na décortiquer na comme son place autocomi. Question na eza ki boy. Pourquoi okotara vraiment na makambo wa ranson corps et âme. Neto comme place autoza na bando laksa yo pourquoi et le roni ezo poussenga so yo ranson na za likambo nga na za ali devant nango na sala ngo pe bien parce que il s'est sacrifié pour moi a uta ki répéter na fatigue mandimi aya kota na ndako na nga fukama. Je sais pas. Personnes peut-être ne font pas. Je sais pas na monate. Place wana sona komi wana même ngamo na ndako na lelaka. Voilà. Voilà. Et puis tango asisi osambela pona nga epsinga odile yeba kende na sambeli bwenzamba oyoka biso soza kondima lobi oyoka bien. Je te jure près abenganga ezara ba 23h près abenganga ba 3h du matin atuninga odile ndé nini. Na ese près pasuki. C'est qui? Et yeba te me pasuka. Kapo yoza chance otala te soko ko otala te yo mungangati boko mo banga mamuna ya obanga te wendeni otala to te wa spécial na laksa te spécial kasi te po yoza lokwa mungangati po egoza po biso to linga preuve à l'appui donc parce que maman ekiti donc etoboka pena même ti lelo et ça na moi lokwa et ça les potes à munene les deux autres tika pena moi pota côté wana voilà donc après tobo ki penza na esi prese pasuki prese akamwa lobi en tout cas vraiment nzambe amalam ngabi abenga odile ndeni sko lali ngabi te prese naza ngabi lelo bayete parce que banadako yoka passe de 1h à 5h ya benga 3h on a essayé que na yoka passe de 1h à 5h yesko abaka benga ngaba 3h pour yeba sona lali bien na esi prese on lali na ngabi na mo lelo bayete aseki na esi prese toboki tena esa ki pose toboki tena esa ki yama na tongo et toboka ide yati do sola mena esa preste ngabe na moneka sina si prese amona ka nzamba salimbango na bomba ona apo na tongo na MC yama na biyama obike mbumane pasuki yama mais yipsa prese ngabe mona bi alors prese mbumane pasuki prese abi mon gloire à Dieu ko bungama bazilo basombelo biye OK poto Gabi, ok, merci. Nasi ça va prière parce que na qui pena ba prière et tout. Il y a pasteur Alice dans l'Andela. Nasi ça va prière et puis tout na voyager.
na poko nango il fallait héritier abeta concert au premier concert na il fallait orchestre se déplacer pour ya na concert wana maintenant nga fallait na kekuta na prise pona sola na ep na pona mampe ya concert ango ya maye uzonga na FCT nga mo na téléphone on soit n'était fona télé ah on dit les surprises à mon yobo na état aux allez nango lingati na bité fona kende pona salle surprise tant prise à monanga mutamonanga liboso prise sami la prise sami talinga odile otelemi prise baluka lobi CPI ngabi abi nzamba malamu odile telemi alinga mingi siko prise alinganga malaksanga kalinganga te nzamba pambola nzamba na été so wera zala été na éviter te so wera zala été je sais pas mais il fallait nzamba sala na pas wera po parmi bateau asunga nga pena za analyste nga na beta lisolo na taza na été donc nga po nga wera pa nga za wa télé réalité na beta la mundia so to kutani omote na so lango lelo donc voilà nazana wana pona de kona laksa place nini oyo mona kondima mutu eza poza talanga CPI abadi kiti fanda na wana boko telemo yanga bika prise na biki na ngata abani na osika apa le baso mbelo biye sikoyo ba OK poto batala pene za ki problème nini tout et biso pe tozomi na biso tongo na ngometa nja yo binga ngo prise abaso mbelo biye na bité na bando pusa bango pose nga pena kini na lingango nando pusa bango ti na ke na studio pose abi yaya na ba visa yo zote tina nango c'est comme ka somelo bi obeli c'est comme ka somelo bi obeli neza bo faut que de pose bi ka visa esili ozote bon dans zelo azate ton na ki mabi OK na ba somelo na bi na ki no moni premier tour na deuxième tour na ki ya wana et puis na zone donc c'est ça c'est lelo toko bo sana raté bolamu nga pena na bolamu suna sala batu na ba rappelant pe na ba téléphone on dit le bosali ane bosala bo donc ça veut dire oh oui rasala et l'équipe même bolamu parce que nga mère na biso akufaki na braza na tikala le kwa mutu mo aza na mama te ma na mutema munene cela veut dire je remplacer maman nanga na ba maman batu misusu oyo ezaki place musu camarade nanga mama na yako ekozanga nga na sali parce que nga pe na mama te donc on a profité na ça na mama muninga pour nga pe na se soulager na mama te soka zalaki parce que maman ça ndalo balanga yom to sunganga de tous les cas biso na linga beta masolo te donc c'est un peu ça le roi de la forêt c'est quoi ça le quoi mutu asokola ki tâche mon azalaki nango c'est compliqué. Non, je te comprends. Au moins c'est que moi, ce que j'allais dire, si les gens ne comprennent pas, moi, je voulais dire, c'est cet audit-là que moi, je veux. Au moins, je dis, moi, je veux zapango. Parce que d'ailleurs, je zapango. Voilà. Parce que lingi ke ba mona odile mo o bango ba mesana ko mona mais parce que na linga ngote nga lingi o wana yo lingi kondo désolé hein. Désolé. Non, c'est émouvant parce que elle raconte quelque chose qui vient de son cœur en fait. Ce que vous comprenez, peut-être vous allez pas comprendre, c'est émouvant parce que azo lo badika moko euti au fond d'elle. Et là au moins euti na profondeur ya ye moko. A obimisa ngo sko lo mo betam so bat bae barate. Bako critiquer tam so pona ndenga lobi mutazo telema na mbetu na tiki mwasi na ye aye batu tam so ba osala mwa polémique mo boye wana et là compliqué pour mutu so sala voilà mutu poani tala lo baka boye tala sala ki boye oko bino boye vite ke ye bola mo leki belé alors ma be wana bino bolo ba au sentir voilà c'est ça c'est dit là que moi je non te ba betela nga masolo non sauf que naza na ba po ebele voilà na ba po ebele naza makombo pe ebele naza Odile Manzaka mwasi nzambe c'est que non c'est la mwasi nzambe voilà naza Kondo 13 et pas muto alingi te amona nga malamu to komi 3 et puis naza Pitbull naza muta confiance te naza pe muta bien te et puis après je n'ai jamais banga mutu après na bongisi mais je respecte mutu donc si tu veux pas na respecter kakayo donc tant pis fait ça la choix na yo mais so lingi pe na respecter na mwana malamu mo na mukilizo ate et ba te bele baloba dehors caméra naza o nazala raté voilà ngala kota na po ya mutu salon ndinga lingi nazala donc soko lingi na respecter ozwango nan ozwate soko boyi na yo na neloko salate parce que nzambe pe mutasala biso ko kisinyo so pour na batuté po biso toza batu na ye mutasala biso mais ti sikoyo na ko kisinyo so batu ba lukate or akoka ko so pe na minute muke mais est-ce que place à critiquer aussi là
ye pas na besoin ba critiquer ba aza pe na besoin ba senga ye makoko kusani pango soki nzamba na posa ba critiquer nzamba ngo banda to banda osambila sala nini aoyoka biso bato supe nga nzambe nanga kutu ndenga za bongo makambo nyonso asengaka asalaka aloba ngo mpe pembe na moto asambelaka mazwaka te donc nzambe olinga obwakela moto asambelaka lokola yo obwakela jeton nzambe oyoka ne mpe bien voilà ti tolali mpe na butu wana yebike yo obwakela moto moko asambela jeton oye mpe natuka nga mpe na nzambe nanga mama na nzambe kwa nga mpe na nzambe oyo asambela moto azalaka na ye te mpo nga mamutu nasengaka asalaka moto moko mpe matangomba 10 fois ye banda matangomba azalaka na mbonga makala loso fo bato mosusu badebrouye nzambe pena ngai pena banda na bando matangomba mangengenge nzambe pena na ye te priere nanga so ekomaka te nzambe oyoka bato nyonso mibale wana mais akosala mpe te mpo moko wana azoregrete non parce que eza bongo akoki kosala nyonso mbala moko te nga mpe na matango na Rachel Mukuna voilà soki nzambe exaucé te nde na kiti boye na yasu j'ai bébé donc deuxième fois eza kutu te c'est mort donc là non c'est un truc de ouf voilà tu peux pas faire ça 2 fois alors mitu na bato basaka 10 fois et que pas solution te qu'est-ce qui se passe dans leur tête ou bien qu'est-ce qu'ils ne font pas bien c'est voilà. Terrible hein voilà lokwa pe tokotika na pona yoka mwasi on a tout nié maman non mona ba mambi la belle qu'est-ce qui se passe nanan na mwasi ya quadra je comprends te ezani na Cindy ba weleli nini ezani bon okotinga na département mo eza trop glissant to combien na ndeni te ka sandenga ki bo mama te o mambi la non maman so to so la pembe voilà to so la pela ndeti batu ndeti ba femme mambi la belle avec tous les respects mambi la belle akoza ko betela Cindy bordure te parce que bazana même yaza pena mama to yoka mama to kolina mama ya ko kutu ko betara ba bordure te tu comprends alors je me dis qu'est-ce qui se passe et comme à niveau on a ndengeni y tant que maman que on respecte c'est ça en fait non mais eza logiquement batu batie eza ndengwana donc et comme on dirait parce que ngana kozwa part ya mutu morte eza premièrement département na ngate mais nazo répondre ngo pour na respect na yo et puis na ya bato yo non na kipara moi je gère juste département Ouira dans le département Ouira mutako tarate donc je fais jamais des analyses na mamba batu parce que na on maîtriser bien tini ba ouila mais na respect na yo voilà na respect na c'est ça que oui yango na loba na respect na on répondre ngo boye merci mukolo lia ligoro de mukolo mama kwanza te ka mutu akufela nda yebi pasi nini ya mutu akei bato msusu bayaka balobaka mawe po bango mpe nao bakufela te place oyo bato bakufelaka omona bato babima bandoki baza ebele mais peut-être nzambe mutu asalaki mutu aza na besoin mutu na ye wana zonga chose ezalaka te parce que mutu yango mpe akotia témoin ata otie témoin mokomosu akobaluka ata mosusu mpo bapesaki mbongo nalobi mambo ebele me nalobi mosika elingi koloba boye mambili ya bele aza mwasi azalaki mobali na ye azalaki mpe misia monene ya mboka lelo mpe ndeko na biso olobi mambili ya bele soit ndeko na biso Cindy aza mpe mwasi ya misia monene ya mboka cela veut dire nde nzambe alongola biso na mokili lobi akolongola mpe moto mosusu mambili ya bele mosusu mpe atikali ye mosa mobali nani akopermettre misia moko ya lelo ya moke oyo tomona ya moke amanke mambili ya bele oko répondre nga nayebi te nalobi eloko mo ebele place wana nalobi boye mambili ya bele aza mwasi ya misia monene ya mboka bavie na biso totiaka batémoin oyo batémoin na musique te ngai alinga kobenga mambo balégende te tout le monde est légende bavie na biso totiaka batémoin na musique bavie tabulei bango totiaka batémoin te bavie Josa nyoka longo ye azali ok azali félicitation na ye donc bavie na biso oyo baza te wana koma mbili abe azorepresente bato oyo baza te donc toke na temps ya kutu ya débat te toke ka na temps donc yave na biso kofi soki avandi abuleka eloko wana fo akata singa wana toke na molai te mpo so toke na molai tokota makasi toke kaka lokola vie na biso kofi olomidi azalaki bien na vie te abulai nde mobala mambili abe parce que moi je maîtrise pas makambo eza sans wenge donc lokola mambili ya bele azalaki mwasi ya vie na ye
ata makele eza lokwa ndako te place nyonso bato bavanda makele esotaka place nyonso bato bavandaka et puis lokwa eza ka musique ya na mboka moko terrain moko donc soko yebo sola na micro te ko glisser nasilisati na pesa explication mo eza normal mata bulei bango nyonso baza lokwa basa ba artiste te donc lobi lokwa mambila ba atikali na ye moko po mobali aza tete nzambe pa ko sala to lobi te nzambe ko sala pele ko mobo mambila bel mususu atikali ye moko pata bulei aza te est-ce qu'on va permettre bandeko o ba yemba lelo ba manquer mambila bel na lobi c'est ça o esa malelo est-ce que vous comprenez mon loba non si très bien donc même ce on peut pas comprendre s'il vous plaît donc quel que soit même quel que soit oui babi mwana muke pa beta mbunda mukolo pa binaka mais mukolo musupe so abeta mukolo po mwana muke abeta mbunda alamuki nango mbala moko te amonaki pe mukolo azobeta yango epa yeko beta cela veut dire rythme mukolo abeti yango mwana muke ata ko beta ndeti mukolo te mako beta pe omoni mukolo asali nini abini cela veut dire mwana muke pa ko reprocher pe mukolo donc attitude mwana muke pe ko reprocher mukolo mais lokwa mikolo na mikolo baza po eza likambo mikolo na mikolo nde fo batelema que mambila belle vie tabulai te photo bomeloko est-ce que toi est bien dans le respect quand il y avait tabulai lokola zate pour bango nde lotikala lelo moni vie tabulai ndenga zalaka vie nani wendo ba vie wendo ba vie madilu ba vie wana tout donc cela veut dire basi na bango siko ba représenter musique ya lobby ba représenter ba papa na biso to tshaka ba témoin lokola ka bazate basi na bango baza doit un intérêt à protéger bango étant que ba maman parce que nga na ndimi te ke na moni mission te mata bulai atang kombo ya Cindy na moni te peut-être goza ba pic congolais commission kombo parce que congolais ko sa akomi lelo nyonso congolais komo yeba na likambo oyo sa lobi yo mona oyebite congolais ko yeba ndengo latiti na kati yo moko yebi keza bongo te congolais ko yebi so makambo yo na raisonner ko sa te congolais yebi si yango déjà yango moni nazolela lokwa kongo ngo pe to komi ebele mutu azosala ba sirija ko kata na kongo te ou bien ça na pe sirija mito abato ezonga nana mutu azosala bato ba siriji wana est-ce que ko sa sirija kongo te ya mito abato kongo ezonga parce que soko za souple te okolo balika musu na media eza bien mais lokwa congolais a besoin ba vie na visibilité akomi sele yango na ndenge moko est-ce que to kende bien alors na respect wana on a respecté la vie na biso Koffi Olomide on a respecté pe maman Mbiliabel et ko sala biso bien pona lokumu ya vie na biso tabulai ba me ko bomana eloko wana donc moto wana pena et vous en avez peu importante au contraire ko baksa binemi mususu ezalaki te vu que sous kombo vie na biso Koffi eza en kati te tout tika na peu toro to ça effort to bomeloko wana biso be do bomara bilo mususu ovani pe botel mutabete loko eza Jael allo mutabete loko eza Kingandi mutabete loko eza Mura mutabete loko eza Mayamba mutabete loko eza Leketu mutabete loko eza Nenea mutabete loko eza Era okangisi conférence papa bayoki yo pe voilà donc bango pe ba censé au sala rabongo pour ça la biso bien parce que biso dans la besoin to monaka Mambila bel na Koffi bien na biso yangwana mais so comme que Mambila bel na Koffi soit yo moko yebsanga au moins te esimbite même bato bakufana ba omona normalité parce que maman Mambila bel azalo kwa mtu azana isolé bato siko ba protéger za ba wera ba jibe ba vie na so Koffi Olomide ba vie nani defao ba vie nani ba vie manda chante vie defao za repose en PV defao ba vie manda chante donc ba vie wana nyonso ya musique bango nde bato bako protéger Mambila bel to mona ba intérêt wana concert ba invité Koffi invité Mambila bel wera invité Mambila bel nga pe na invité Mambila bel po nga pe okasa kala mingi tezo bandana ya musika sika donc biso tout invité membre biso ba membre oui yo kuto koza danseuse zo mona obina na makasi donc yo koza danseuse pende zo beta nef pozo mona za lo ketu pena pasta ko saginga donc deux fois te o sélectionner nga so ba danseuse mo ba taille na yo ya ba taille no ya ba genre na yo baza ata 7 ko kasa ebanda kala mingi te mulondo wenge yoka kombo mulondo wenge mulondo dodile de wenge donc baza bato yo oya bengi donc faut batia maman wana à l'honneur kaka
parce que so totalité le baraté le to na mama tala mwana te donc to yaka to reconnaître ba te so baza te est-ce que maman mbila belle na kofi ba wela ndeti ni ata guerre ngwe ngozala nde ata maman mbila belle a tiré biso beto to ba tirage tirage au sort okoya po tirer motali ka te yete simbite même ngamo na se sentir ndenta na yo vanza maman bongo na solola parce que baza bato biso to bana tala bango to ke non chike to tala ba mère wana ba tia un ba contribuer un plus ka po président Fati fota mbabila belle pe na liso suka mama Denise na keo yoza mama mbila belle paza na botela rabiso ye na liso suka et puis ba mission nyoso minene obotika na Congo mbila belle botala ka na liso suka parce que milango ya belle ye wana ka moko toza na enano wana eza kutu sans polémique ponga kutu déjà polémique mambo etali we raté na lobate mais wana eza ce qu'on senga tant que maman parce que aza muto ti lelo azobunda aza muto ti lelo zomuna kazo continuer ko mema drapeau papa mba kufa na micro mbila belle aza nango na maboko akoisa bendele ta otika trône wana te parce que c'est pas eza facilité ndenge zoloba ke musala oto sala ka yango mona lobaki mwasi il faut ça na makasi na mutu koleka mobali parce que mwasi nda memara nyonso donc mbila belle a faire partir na basi wana oto luka ya lobi ya mboka pe le kumu wana o eza na drapeau mbila belle c'est donc eza mutu moko fo président Fati akofanda ba PCP passeport diplomatique pona mo ba pesa mpe bato bangu ba musu baza bango na ba passeport diplomatique am ba susu basa kuna besoin nango te bato musu ba pesa kutu eza eloko sala ka pete parce bato fu ba pesa po biso to kumisa bon to ba no da ba maman nano parce que maman oyo aza koleka ba ministre ba mama ministre au mona mama ministre moko alinga leka ba bomi roulage siko mama mbila belle aza plus que bato ndenge wana obo protéger donc aza muto face à la protéger parce que toza na matcha la mwana te tala mukindenge lela ti lelo akenda matiki la biso muto ashi rythme moko boy lelo na bamboka msu babina yango siko mama mbila belle ouais mama mbila belle elle fait part lelo to tika toza na onaye na maboko donc quel que soit en tout cas vena biso ko felo mideo yebi ke yebi sango za fanatique na nganga pe na linga ko mingi ve en tout cas et usa biso bien moi message pour na mère te touro pe baloba pe kiza yote touro pe baloba pe iza yote 2026 pe okotango pe na opema oza mutu dans 2026 yebisanga pe na tango bato baotala susu bayolobani na mambilia ele otoki mangwana akomisu na mambilia azaki na nanyo ye na nanyo bayokana te ye na po bakombo kobima na ebele parce que mambilia be na minute ata bomi mutu biso to protéger na nkaka to monika loko bébé na biso moko ya musique ya mama toka na ye donc to protéger na ba mama pe ba hotelema ba mama ba artiste ba musicien nyonso na ba hotelema po mobali na azalaka te asalaki fierté ya Congo atomolaki drapeau ya mboka comment on écoute na mobali ya mambila be tabulay papa tabulay yebisanga siko tabulay yo ata yo moko papa tabulay ate et puis papa mambila be aza munene aza muta mukete aza munene donc lelo pendant eza o bakani o banini ane sala na mboka donc mbila be aza muto fo botiela ka biso ye wana to mona ka ekaka ayemba ou pas il faut to mona ka parce qu'azo représenter muto alongwa biso azo représenter muto azalaki na drapeau ya musique aza société siko mbila belle aza wana do à part koyemba ne tozomona mba moko ve na biso mba moko na nzela na ye est-ce que tokende bien donc na ndinga mabete na ndinga ta normal aza muto leo na musique sindi aza na ye ayeboyemba aza moi mwasi mo ayembaka bien biso to apressera ye donc to wana besoin na to pe na besoin mba mbila belle donc take mikolo na mikolo basa l'effort iloko wane ekufa po esala biso pe bientôt mona que cette fois-ci mikolo balaxi pe ke ba mikolo est-ce que l'on a le but tout le monde a que cette fois-ci mikolo balaxi ke ba mikolo voilà donc mambi la belle personne za ba digidi ko mambi la belle pe na tala be mission na za muta ba digidi makasi otangisinga koma lumumba tellement meminga na ve lumumba bimiona si otangisinga lumumba ona kufa comment nani yunga bi lumumba ozate wana zobela ka CP ya mboka ngaso salinga mission fo ba imoloko yo ba ete il faut me la moloko mkepo au bon moment le roi bleu le roi rouge le roi noir nazara bongo surtout fara boy il faut signer pena quoi fara boy c'est quoi biso boy so meki ka maquillage ba bouté bini donc il y a déjà moi popé Mariano Bill mtabenga ngabo na koma ya Champs-Élysées biso maquillage to sono na mo mukindambo te mais autonné te ça va
Ça va. Donc, en tout cas, pour Namambouan, on a été parti dans le lobby, on a lobby bien. Si, parti dans le lobby, mais il faut tout ça, c'est quoi émission, hein? Voilà. Tu la pique un peu, on a dit penda, on a mon sombi tenant. On a dit ma puta ba robe et tout. Les puto là, tu peux en robe mon beau. Voilà. Quand il peut le monde. Kitambala. Au fan di penda boy, au beta ma solo. Et à te, nani yang yama de, femme. Un jour, dans ton sola, où est-ce Te. Ha! Non, y'a te. Non, il faut un plateau sans sola, où est-ce non, ça pour moi, ça va femme. Te. Nga femme, faut voir Zala. Le go n'a pas te. Yo, c'est mon homme d'attendre la tigre bilamba landa. Voilà, ça le go d'attendre ça la tigre bilamba. Non, tu ça là pour moi parce que Eza nango tom sous Eza to yebi déjà que conseil Eza. Conseil Eza. Te koka kutu ti le ba c'est la promotion. Publicité. Mais la maka. Ndeti ya wera boy. Ndeti nga sona vandi. Nga sona vandi boy. Donc wera na wera ka. Te o sango kwa dédicace pour wana peut-être obeta masona. Ah. Ona na walo tout le monde qui ba bordi OK et ça que obimisa. Ah problème exact. Une autre Odile que eux ils n'ont pas l'habitude de voir. Pour changer un peu c'est sûr. Voilà. Pour changer peu moi comment s'appelle moi OK? Baba oh, ça rappelle moi siko pour ba tuna c'est oh pena sur la robe. Ngai na ta robe na ta talon yo kuto la tango mingi tenga la tango le kauti. Te na olata. Na photo na changa ta page non. T'inquiète pas, je vais na routine de là-haut. Mutala ta robe na talon ko le kanga zata et puis sur la ti robe na talon yo ka guma kasi. Na leki yo tango la ta robe na talon. Ko kazate ke pour la tango mingo le kinga. Même dans na style na ye. En tout cas, voilà. Merci beaucoup parce que c'était un plaisir. On a partagé quelque chose où ça dit biso bien tout ce qui et ça va délire quoi en fait. Et puis ça analyse et ça na yambi odile on a ngana yamba na ndenge mo boye mo aboya qui déjà il fallait kakazala ka ndenga za bo parce que et ça ancré en elle en fait c'est dans elle et ça dans le sang. Est-ce qu'il y a un dernier moment? Non, t'inquiète pas, je vais faire ça pour toi. Ne te dérange pas. Dans la ta robe, dans ta lipoute, dans ta talon. Pas de souci, t'inquiète pas. Donc, on a retourné ça pour grand mois. Et donc, on a un message bien té. Donc, sur les ala qui pena qui la bongo, il y a pas de souci, on a créé merci beaucoup, merci infiniment. On a battu tout basu temps Hollanda biso lelo. En tout cas, tout ça on a slogan moro somba billet tiens dans nous mekula mbate. Donc, achetez vraiment les billets. Donc, tout somba vraiment ba billet. To linge événement au ba betelo lisoloté. Ta to outi na couleur café ngamo na na délégation bato me bakota ete nga na kotaki. Donc cela veut dire soko lingo zana biso le 18 octobre ba dérangement belité. Donc na moi peut ba pasenga lia ya Fnac pendant son ba billet pas de problème dès que je finis ici na obo ke no balien. En tout cas merci beaucoup à toi Ismaël Kazadi na États-Unis Odile Manzaka te sali Ismaël Kazadi et Marie-Paul Kabambi na peso bambo te sikozali Eloise Mopata c'est on te sali. Merci beaucoup ya Chris Moulenda, le prince de Dracy, et ya Franck Poutou na besoin, na pession mbote. Ya mon cycle comme ça mbote pas capi biata. Biata scan, est-ce que tu kende bien? J'espère que tu kende bien. Merci beaucoup à Boss Ibra, stabilité financière, Banque Centrale, ainsi qu'à Maître Tani Diaka. Lui, c'est le maître le plus pesé de sa génération. Bon séjour à Paris, il s'appelle Victor Boussoukou. Oui, Raloba qui a un dollar, a un franc, à comment un dollar, a peine un euro. Il passe à des quiches, on te sali en direct de Miki, les Miliki. Et merci infiniment, comme ça, à Fabrice Guitan, vous parking à Badjogo. Lui, c'est le patron par excellence. On te sali en direct d'Afrique du Sud. Fabrice Guitan, vous parking à Badjogo. Et merci Aya Atos Malé, de la part de maman Claudine Kinoa. Merci beaucoup Aya Atos Malé, Bambo Tessiko Zali. Il y a Venanga Richard Kanza. Merci infiniment, ya Richard Kanza. Merci droit au cœur. Yazaso Omunyowana, Omunyona. Vena biso moko oyo alinga biso mingi sika toliaka na galaxie mambo masi ya motema mama Anto on vous salue merci beaucoup ya Brigitte Teka voilà na biso basala merci beaucoup à tout le monde bato bazutan Rolanda biso lelo monsieur zaki juste to babim Saoudi le manzaka moi muki wa zala nango et en même temps fait la promotion comme d'habitude merci infiniment à tout le monde bato balinga CP Amboka Club des Stars Momba je vous salue les monde est à nous Mabélé on vous salue Élisée Bokota on te salue et Junior Dior Panza Image et Kekejo on te salue ainsi qu'il y avait Robert Kinzondo motema meje mon patibi maman Mukire Génie on te salue. Merci Papa Alain Milongo. Voilà, merci beaucoup.
En tout cas, un plaisir. Lelo na yamba ki moto asosala bandal bomoko baza na kermesse bandal mpona batonga institusi salongo ezali basali barbecue géant kermesse nde terrain eza le 26 na le 27 juillet na bandal bomoko donc basali que place moko bazwi baordinateur ekufa baordinateur oyo bana basalelaka susu te bamema yango baza na bato baorepare mpona moi 1 cas moi 10 francs oza na yango mpona basomba ciment opération ciment voilà donc toyebi ke wenge muzika c'est bandal donc opération ciment oui opération ciment donc voilà mais biso mpe toza na opération somba billet esoyebi yango wana opération ciment eleki te voilà somba billet wana lelo osomba billet sans kasi opération somba billet kasi yango wana billet nde kosombisa ciment donc bato fo basomba na babillet ya Adidas Arena ya le 18 octobre bayokaki yango déjà voilà tina suka kaka ya pa esomba billet sa baprimaka mosusu oyebi ke papi tiakala azolanda biso topesi yo mbote papi tiakala yo yebi bonange valentino na Dallas topesi yo mpe bambote na opération somba ciment mpona bandal donc bandal deja nabelela bato institut salongo donc somba billet mpona institut salongo na bandal wana ya Christian Bopate topesi yo mbote Flavie Panda on te sali Flavie Panda donc le maître qui pèse patron et topesi yo mpe bambote siko ozali donc opération babi somba billet somba ciment pasteur Blanchard logo somba ciment eza somba ciment to somba billet yo comme ça somba billet somba billet atayo mo donc eza opération somba billet et somba ciment donc opération somba ciment Kedal maman Claudine Kinoa donc ok merci beaucoup opération somba billet somba ciment somba billet to font déjà opération somba ciment donc na somba billet donc baza famille mwana mama lengi na mwana mama kulu donc opération somba billet somba pe ciment ngana na ba patron on a yebi ke to na ko benga ba osomba mama billet na patron moko ka na kobwaka donc moko na obwaka awa alinga mama mabanga te mais pona ciment yaya dimbisanga na bwaka yo donc Cordon Joseph en tout cas somba billet somba ciment Cordon Joseph wasenga donc Cordon José wasenga yo yebi Cordon José wasenga somba ciment opération somba ciment bandal pona 70 ans 70 ans ya bandalungwa donc depuis somba ciment pona opération bana bandal donc s'il vous plaît olingaka bandal oza mwana bandalungwa nyonso kaka eza bandal somba ciment opération yango oyo eza wana soko omoni kosomba ciment oyeke totangi awa te mpo bapato ebele balinga moko batanga bango te obengi odili manzaka mbala moko tolekisi numéro otindi mbongo po batinda kuna basomba ciment mpona bandal. Merci beaucoup je salue l'équipe, la régie, je dis bonjour et merci à mon président Miguenyema. Ok, mais on est à la fin, on a fini, on a rigolé, on a partagé, on a besoin de vos likes, de vos commentaires. Notre directeur de marketing. T'es aussi, notre directeur de marketing, Dr. Pichu Musungu Mbote. Notre CG Junior Katakata, Maître Ninja, un coup de beaucoup de tête, mitraille, on vous salue. Mon numéro de téléphone, c'est plus 243 89 85 85 2 fois 351. Là, au soir, dit les mandaramba moko, et puis, si vous avez besoin, au somba billet, tant au soso, oui, bah, personne somba te, au benganga, na, au tindi pembongo na yo, to somba billet na yo, to filmer, to tindi lio, comme ça, les bisous, to boza na biso. Babetelo lisolo te evenime ezaka moko na poto ya bato bazaka na poto nde baobetela so masolo awera mambasa na poto biso toyebi na biso te mais toyebi ke poto eza awera donc ntango wera tiaka makolo na Paris ezaka deja ya kosepela donc bobongamaka deja mpona le 18 octobre mokolo wana na Adidas Arena bino mo boyebi on est à la fin voilà parce que odile na papa na ye eza amour inconditionnel bon yo na papa na eza amour ni na papa anga kufa. Merci nga siko papa nanga yo aza nakumisa ye ko yaya gloire au Seigneur. Merci beaucoup, on vous dit bonsoir et
On est là pour les analyses. On est là. Si vous avez quelque chose, vous avez un témoignage, vous voulez passer à l'émission. So bo sepeli pe l'émission biso to sali. So on a besoin de commentaires. So pe bo sepeli te. Tozaka batu toko changer pe. Parce que yé a mutu moko boaza très élevé. Donc là na banda qui fallait na travailler esprit na nga pona. Te a oro ya bongo te omeli koka oro ya bongo te nga focha mo choke. Te mabe. Wana esimbite. Ne m'en tenez pas rigueur. En tout cas vraiment. Bon comprendre c'est la première fois donc toke na biso nga moni savoir toke na biso bien. Donc zaka question réponse émission zaka bongo émission zaka bitumba te faut batu ba sepela. Le concert eza feti donc eza bitumba te mais mbala sima so linga sa nanga émission faut moi choquer ezala po ozomona biso toza ba shege tokola na la samba donc un shege pour nous maîtriser shege en esprit mais na bilamba soin parce que nga kota na poa mutu tout il y a qu'intellectuel il y a makambutu nazar donc voilà. Merci beaucoup en tout cas, je vous aime beaucoup, mettez vos likes et surtout les commentaires et partagez. Bonsoir.